Bonsoir, bande konangai. J'espère que vous avez malam skanyus to bozali. Ezanga mamluba lelo to sola kande li solo ko kende. So, nange qui total un peu na état des affaires de nous le peuple noir. Brete. Et quand je dis comme ça, tozota la effet il y a comment dans ton état de santé, il y a biso batumoindo. Et je pense que beaucoup trouvaient que na situation même tozo par traverser na Congo, nous sommes tied up together. Je vais d'abord commencer par dire que ndenge na monaka tozali na 3 catégories ya ba noir. Catégorie ya ba noir mususu baza éliminé, tobenga bango catégorie A. Tokani? So catégorie A eza ba noir baza éliminé qui ont compris le système. Ou bazwaka conscience que le système était designed pour maintenir l'homme noir enslaved. Toza na catégorie, tobenga bango catégorie B. Na catégorie B, ici, ezali ba noir ou bazali les nègres de la maison. Ils sont au service de maîtres blancs. Ils sont là, donc bazali la bouche et les oreilles, il y a système. Et à travers eux, le maître détruit la communauté noire. Toza pesko na catégorie, tokobenga bango catégorie C. Ya ba noir oyo, baza enslaved, bayebi ke baza enslaved, mais ba accepter sort na bango, ba accepter leur état là d'esclavagisme et batikali na champ de plantation. Tolanda. Mikolo bino nyonso. Oh, d'abord, avant que tu aies solo, il y a les bossons, je voulais seulement faire une remarque. Bino batbo s'identifiera comme les chrétiens. Nabi que dimanche, bokenda qui soit ko célébrer ba fantasme na bino que Yesu na bino a ressuscité qui boebi mamulu ba yaka obebi saka ba fête ya bato hein. En réalité, bokenda ko sala hommage na déesse Ishtar. Oui oui, fête na bino na parc ezalaka ko marqué eza fête ya Ishtar. Elle était la déesse du ciel. Yango bomona ka image na ya simbi maki. Maki est un symbole de fertilité. Tokani. Plus tard, elle a été aussi appelée Venus. Elle a aussi été appelée Aphrodite. Elle a été aussi appelée Diana. Mais on parle de Ishtar. Tokani. So, nanyo sona na utikoloba. Botangeranga sika Jésus azana katiwana. Azate. Bino ba chrétien boza comme groupe d'esclaves oyo na tangi na catégorie C. Vous êtes tellement perdu. Ba misusu pe boyebi ke boza perdu, boyebi qu'on vous a trompé, mais vous manquez the will, la volonté de vous lever et de vous battre et de vous détacher du système. Alors bofandi, bo accepter sornabino. Bo comme koloba bon yezo ya kaka kosunga. Tolanda attitude en fait il y a un homme a defeated man. Tozolanda, un homme à connaître des filles, hein? Voilà. Et qui manque maintenant la volonté, la zeste de vivre. Dans la catégorie C. Et malheureusement, la catégorie C, by the way, je pourrais toujours dire que ce nombre-là est toujours trop grand. Right? Parce qu'on ne peut pas avoir aussi equal amount yabatu, base la catégorie B et aussi mbate. So, rôle la catégorie B, ils allaient s'assurer que catégorie C, ils ont continué à augmenter le nombre. Tu l'as dit, hein? Parce que nous sommes au bénéfice de maître blanc. Et catégorie A, nombre wana, malheureusement, ceux qui kola kana allure ya malembe, pas vraiment. Tu hein? So, vous les chrétiens, qui commenter rapidement. Ah, boye bisko que Israël, c'est la race noire. J'espère que, bon, je ne m'attends pas que bozo maye les lobbies, bino bozana bino ndenge bozawana. Eza lokola ba fête na bino ba Noël wana bokendo célébraka. Rien à voir avec la naissance de Jésus. Na mona kabino le 31 décembre ba pasteur bazamite mama beba ngo torturer bino. Oh, to kende ko sambe la fin de l'année pour année asikezo ko banda. Année selon le calendrier grégoire, you know. Et ce que je n'ai jamais compris, ce qui même yomoko ozoloba septembre, donc tu écoutes le chiffre 7, comment ko baluka ou accepter que c'est le 9e mois? Comment ko koloba
décembre ozoka bien que ezali koelude 10 mobaluki olobi décembre eza 12e mois bandeko na nga yango nalobaka moke bachrétien baza beyond être sauvé. Je pense que chrétien ne peut plus être sauvé, non. Anyways, janvier na bino bokumiselaka bato bandeli ya année. Janvier wana bokenda kosambela nzamba Israël apambola janvier. Ouais, laisse-moi vous dire quelque chose d'autre. Janvier était nommé d'après le dieu romain Janus. Tolanda, oui. C'était moi ezosala homage na dieu romain Janus. Tolandi, hein? Maintenant, ngai pe naza na kati ya confusion, il faut ngai pe bo éduquer nga mukie. Parce que moi je le crois que Israël c'est le peuple noir. Siko nzambe abakoko na biso. Po ye moko pe na Bible abaka ke naza nzambe abakoko na bino. Nzambe ya Israël, Israël c'est l'homme noir. Siko bo edenga soki nzambe abakoko na biso. Apesaka biso ekila que nous sommes interdits d'aller participer na ba fête ou ezali ko sala hommage na banzambe wana étranger. Bino christianisme oyo boyeli biso batu bakendaka kosala hommage na banzambe ya ba grec na ba romain bo expliquer nga po ngai pe nazo ko comprendre te. Et puis eloko na comprendre quelle audace, non seulement osa contre ce que Dieu nous a donné comme loi, osa peut soutenir courage, vous avec vos pasteurs, de demander à Dieu d'Israël de bénir votre mois de janvier, un mois qui a l'hommage à Dieu romain Janus, bozo senganzambe na Israël apambola mois wana. Amen. Naye ba kutu te comment définir les chrétiens. Naye ba katena tia bango na mulongo nini. Boza contre tout ce qui est logique. Tozolanda. Siko lokola bondima. Et puis ce que je ne comprends pas, n'est-ce pas que c'est ça une des raisons même na Deutéronome 28 pourquoi Nzamba permetaka bakoko na biso baza la prise en captivité po bakendaka koyamba banzambe wana ba étranger. Bandeko nanga boyebi l'histoire se répète toujours hein. Biso bao Nzamba apona apambola biso que ba cerveau fandaka te faut réfléchir kaka. Je me suis toujours posé la question. Avant que l'homme blanc atterrisse le continent d'Amérique, bino moko boyebi même preuve parce que bino bolukaka soki mundela lobi nde bolobi eza preuve. Tokendeka na Christopher Columbus. Christopher Columbus tangu masuwa ne atterrir le bord ya continent d'Amérique a komeli reine ya Espagne lettre lobi nenine nakuti batu bazawa of dark skinned, la peau noire. Tolanda, on peut dire qu'il parle de la race noire. Nde bato ye akutaki na continent d'Amérique, right? La deuxième chose, c'est prouvé et c'est vrai que les Africains avant Mundelaya en Europe traversaient l'océan Atlantique bazaki kukusala commerce. Et puis ce côté distance ya état amenia West Africa na état de Maine. Cette distance-là est plus proche que ce côté Europe n'a état de Maine. So, nous pouvons conclure avec intelligence que l'Africain est arrivé ici avant. Et puis, total, il pense que Christopher Columbus, dans la lettre à la carène en Espagne, il a aussi attesté qu'il a trouvé les gens de la peau noire sur le continent. Maintenant, tout avancé, posons-nous la question. Si les Africains savaient déjà traverser l'océan Atlantique pour venir sur Americas, comment plus tard, quand on amènera maintenant les Africains comme les esclaves sur le même continent, les Africains là bazanga kindenga kosangana baninga ba regagner l'Afrique. Toka nabino. So batu bazalaka déjà koyawa, les Africains venaient déjà. Donc tokolobate l'océan Atlantique ezala qui sommes parce qu'ils venaient, ils étaient ici. Bazako sala bava et vient. Maintenant plus tard quand on apporte les Africains esclaves contre leur volonté ba memi bango kan Amérique wana, sûrement il y a aussi des esclaves qui ont fui, qui ont allé aussi se mélanger maintenant avec les autochtones qu'ils ont trouvés ici. Mais posez-vous la question, comment est-ce que en bloc les mêmes noirs là n'ont pas pu regagner l'Afrique? C'est ça qui arrive quand un peuple est sous malédiction, sous punition spirituelle. Nzambe na biso akoki ko bungisa una mayele. Boye binze mbwana nani passage na Psalms 127 hein? Nzemongwe kenandene sur le bord de fleuve Babylone, nous étions assises
et nous pleurions en nous souvenant des sillons. Nous étions assis au bord de la contrée. Nous avons suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient le meilleur de nos chants. Comment chanterions-nous Dieu sur une terre étrangère? Bon, mais quand on a ce passage, on a bien. Et ça, le binonin, harp est un instrument à musique, non? Voilà. Parce que tout le monde doit être béni. Là-dedans, il y a musique. Il y a makila. So, Israël, oyo hier, Nzambe na bango libéraka bango de l'Égypte. Plus tard, tant ba continue ka ki rébellion na bango contre leur Dieu. Nzamba permettait qu'ils se retrouver na Babylone comme des captifs. Et kuna na Babylone, moi beta nani harp kuna ezate. Mituni, comment peut-on glorifier notre Dieu sur une terre étrangère? Plus pur, en tant que captif. Bon, moi, tang bayaka na bakoko na biso siko a comme baumbo. Tolanda na continent d'Amérique. Plus tard, ba africain wana, ba belelaka nzambe, mais ba belela qui est sur les champs de plantation. Tolanda, oui, nzamba sala kape bongo. Soko pese mkongozo ngaka ko kata ko pesa yo na maboko ba ennemi na yo. Oko kenda ko la conscience moko zala en captivité. Tozolanda, lelo shibo gaba noir bakom kolamuka awa. Oh, tozali to utaka Afrika. Bakom koluka, c'est comme ça que Dieu peut faire les choses. Bakoko na bango, avant que l'homme blanc vienne ici, les noirs bazalaka bazaki super power. Tous exemples au royaume Congo, parmi les grands royaumes de l'Afrique, n'est-ce pas? Le roi Alfonso s'est converti. Mais ce n'était pas pendant son règne que le royaume Congo est tombé. Makambone zalaka toujours ta descendance viendra payer le prix. Tolanti, hein? Plus tard, le même blanc-là, oyo baki ko convertir le Bakongo en christianisme, ba hésita quitter koya ko saccager leur royaume et le prendre en captivité. Dieu les avait donnés en captivité bokende na bango. C'est comme ça que ça marchait. Bozongela kaka livre na Deutéronome 28, vous allez comprendre. C'est vrai, il prend son temps. Ma sepeli saka bakoko na biso. Lokola bango ba se convertisaki. Na banzambe ba nouveau ami na bango ba uti kuna na I don't know ba kote kuna ceux qui peut ba Syrie, ceux qui peut Europe, ceux qui peut wapi. Tolanda. Nzamba lobi, OK. Boye botongi na ba église pour na ko glorifier celui qui est comme Christ. Parce que chaque fois votre religion yo est une religion de l'antichrist. Tant que grec balobaki antichrist, na banza peut-être en place bo kakango bienté. Ça veut seulement dire comme Christ. Comme Christ n'est pas Christ. Ça c'est un imposteur, c'est un copie. Il va faire le miracle comme Christ. Il va se présenter comme Christ, mais il n'est pas Christ. Mais posez-vous la question, alors c'est quoi l'objectif? Pourquoi vous triquez batundenge wana? That's the point. Tokani, pour na dérouter bino, il utilise un mécanisme de séduction na déception. Tolanda, nde Christo yasika, mindele baka ko créer le bino. Ba pesi bino pe boyambi. Ndenga ina lobi. Parce que bandi peka le christianisme est une religion quand même ezoko régner uta comme esclavagisme. Tozolanda. So kaka ndenge tangu bakoko na biso ba abandonaki nzamba Israël. Nzambe wana azoloba na livre Azeya. Oyo bino boyina bokomisa nzambe Ancien Testament ennemi na bino juré. Parce que votre monsieur le comme Christ na bino oya kufela kabino sur votre montagne ya ba imagination na bino ye wana nde bokomisa nzambe, n'est-ce pas? Likambute nzambo bino boyina wana. Alobaka boy, je vais restaurer Kemet, Ethiopia, mon peuple, Israël, my inheritance. Teokani, Azaki ko promettre qu'il va restaurer à l'homme noir ce qui est réservé à l'homme noir, ce qui était l'honneur et la dignité de l'homme noir. Posez-vous la question. Ceux qui sont égyptiens, bazalaka badiabulu, ndenge mundela yaka ko balusa masolo. Et pourquoi ce Dieu d'Israël
azobenga Kemet, Égypte c'était Kemet, son peuple. Et il promet qu'on restaurer Bango. Bible ane lobi, mon peuple périt par manque de connaissances. Tokane. Bible ane lobi. Il arrivera un temps, l'homme voudra qu'on lui prêche ce qui sonne bon aux oreilles. Na monde ya lelo to benyango le gospel ya prospérité. Tolanda. Gospel la prospérité est ambolaka na nzambe te. Parce que nzambe ya Israël est un Dieu de principe. Tokani. Soko moni muto alingi aspe wana nzambe te. Parce que azana mulimo ya celui qui est comme Christ. Oyo boyamba na mutema moko wana. O bakosa kabino ke soki boyambie bokozwa victoire. Nako yamba bakoko na biso bayamba ka yeboy. Mukiete guerre yeli bango lisusu. Ba zwa bango en désordre bake kati na bango se Atlantique. Bakei kolukelongi na nzambe kuna na Amerika na sabi ya plantation siko ya esclavagisme na moi. Balia mututu moko bakanaka te. Tangu pasi le kaka. Babaluka ki babandi ko bele la nzamba Israël intervient. Tolanda, voilà. Boyebi ba Soudanais, hein? Ba beta ba anglais. Boyebi tina ba anglais bangaka bakende na Soudan, ba sous-estimaka, baliaka mututu moko. C'était une humiliation pour l'Angleterre, bandimaka te. Voici quand un peuple bien aligné avec sa spiritualité, le peuple là obtient toujours la victoire en face de l'ennemi naye. Nzamba Israël, ce il donnait toujours à Israël la victoire en face de ses ennemis. Mais tant que kondima makambuya, religion basée sur celui qui est comme Christ, autrement appelé antichrist na binowana, na pouvoir spirituel les ala nango pe lisusu te. Donc bokoma batumoko bofandi na champ de plantation bokoma kaka yezo atala pasi ya Congo. Toyebi te to banda wapi nzamba bamindele bateya biso siko toko sambela nani ozo kaka un peuple complètement perdu tozolanda ndena ngi pena profiter na sabino rapidement et puis les politiciens congolais parce que boyebi banda konanga tozala réaliste banani baki na chilombo pouvoir qui sont ses parrains hein? Côté Afrique, côté là, Kabila, Joseph, Kagame, et puis ceux qui total na ba pays occidentaux, cause la majorité ya ba pays ya ba impérialiste oyo. Qu'est-ce que tous ces gens-là ont en commun? Leur vision ezali ko globaliser mokili. Même christianisme et islam, parce que islam peut être une religion peut abakon, mais bango to tika ka bango na moi tranquille po bato islam baza moi mayele ke bino, yango to santa banga bing na bino. Bino de boza le plus pire kutu. Na vision il y a government de ce monde, le gouvernement qui était corrompu maintenant. Parce que tant on a établi ça que government, tant boka ka slogan le bi government c'est Dieu. Ce côté le government y a lelo okoloba pas question et tu auras aussi raison. Mais nous parlons de originally. Government ezali kaka côté droiture de l'ordre que gouverner peuple sous une loi quelconque. Tokani nos ancêtres ba israélites ba kokonabso bazalaka peuple ya mibeko. Tolanda. So il n'y a pas quelque chose que le blanc est venu leur apprendre. Tokani. D'ailleurs, même Moses est influencé par les Égyptiens. Tu l'as dit, hein? Il faut changer article. Dans la Bible, Moses azoloba, tu ne tueras point, tu ne feras point ABC. Ba kemet people, ba loba ki tango kufioke devant trône à jugement. Yo moko mutang batio na balance, tu témoignes, je n'ai point volé. Je n'ai point témoigné de faux témoignages contre mon frère. So, en fait, tu es en train de répéter au bino bobenga kalelo 10 commandements, sauf aux autres appliquant à la première personne de toi-même devant le trône de jugement. Tolanda, na livre Exode sebima lokola, Moses azope sabino mibeko. Tokani. Qu'est-ce que je voulais dire? So, bokomona que tango bako konabiso, bapesi nzambe Israël mu Congo. Kandenge botanga kana livre de Deutéronome. Nzambe wana aki ko kababango sikoyo. Notez les sociétés qui ont pris l'homme noir en captivité. Hein?
Quelles sont les religions liées à ces deux sociétés-là? Christianity et Islam. Qu'est-ce que Christianity et Islam ont en commun? Ces deux religions convertent. Tu dois te convertir dans la religion wana. Le peuple que tu as un peu plus avec l'islam, c'est le peuple arabe. Mais ceux qui sont au Moyen-Orient, il y a les esclaves, il y a les descendants noirs qui ont par moyen aussi esclavagisme. Beaucoup de gens na Yémen, beaucoup de gens même na Barak, kuna bonke bomona kabona na TVT. Ils sont là. Tolanda, boyebi masola tipo kuna na Zanzibar. Ça, c'était les Arabes maintenant. Il y a une influence, même plus tard, langue swahili. Hein, c'est une langue mélangée à la langue locale, à la bantou et le arabe mélangé. Et ça, plus une langue véhiculaire, on peut dire. Tolanda. Et ce qui botali Maniema, botali Tanzanie, vous voyez l'influence à l'arabe. Mais côté on est qui côté ce qui pas tipo na Zanzibar était. So, botala l'ironie des choses, hein, les deux religions. Ok, bakoko na biso ba se convertisaka nango, le peuple lié na ba religion wana, nde bazwaka pe bakoko na biso en captivité bake na bango. Tolandi, hein? Le chinois na bouddhisme na bango, bazwaka ba africain bake na bango kuna te comme esclave. Tokane. Ezaka ka bato yo bayela bino christianisme entre guillemets, na bato bayela ka bino islam. Ces deux groupes à Batouana, nde bazwaka pe bino bake na bakoko na biso. Ce qui botangi sous livre du roi na mimalamo. Nzamba bakoko permeta ki yango poloko ba pesa ki mu Congo. Nde pa lobaki ok na kokaba kabino na un peuple venant de lointain, hein? Oyo symbole na bango kozala aigle. Bokozala prise na peuple bakoloba langue o bakoko na bino bayebaka te. So bozo mona toujours que nzamba zola exception ka nzamba bakoko na biso. Tolandi, hein? Aloba ke kuna boko travailler na vineyard, donc sur les champs, et boko bénéficier nangote. Le lot toganga ko réparation. Bon, quelque part, esclavagisme mutu mwindo zala kapé lié na punition spirituelle nzamba pesaka ye. Tozolanda et bakoko na biso bayaki basali bilanga. Et leur descendance va bénéficier nangote. Par contre, c'est les blancs qui se sont enrichis. So, le même système là, parce que ça dépend du temps. Sous forme, il y a vision bango diabolique avec les Rothschild et tout ça là. Il y a besoin ce qu'on a histoire moderne. Hein? Batouana nde ba contrôle kapé ba président de ce monde. Soko zana kop na bangote bakolinga kayo te. Mais dans le but que tout celui qui parle contre eux est complètement saint. Tokane. Non, des fois na ba jeu na ba jeu moko ko sakanate. Tolanda, mais lobi abokomona y aura des pasteurs qui vont commencer à critiquer ces églises ici. Na benga kanabino qu'il faut avoir le discernement. Tolandi, hein? Parce que batona bazaka so ba moni que système mozo marché les sous ils abandonnent. Mais le but est que ba abolir le système, non. Le système continue de balatiango longi, mususu. C'est comme c'était devenu cher. Il y a des africains qui ont été Atlantique, patati patata. Ce n'était plus profitable. Basi baganyaki, qu'est-ce qu'ils ont fait? Barabi bon, toko créer en Amérique, toko maintenir bango, et puis en Afrique, toko coloniser bango. Baksi les sous presque siècle sur les Africains y retard pour le développement na biso ba créer penser 40 biso na bango. Il y a siècle même. Tolanda. So ce n'est pas que parce que bandozo so africaine mais notre boebazo fiakolo fimbute ba changer ki kaka forme na yango. Et quand roi Léopold II azako fiakolo bakoko na biso fimbo. Cette image là, na image bakoko na biso na champ de plantation bazoko beta bango, c'est la même image. C'est quoi la différence? Oyo kuna bobenge slave bakendaka na ye, oyo mususu bobenge kazaki sujet ya roi Tozolanda ke bazaki colonisé, mais c'était le même système. Parce que soko taliba belge bazaba cousin balma wanati, n'est-ce pas? Ezaka bango na bango, makilaka moko wana. Tokani. So je ne serais pas surpris ceux qui bomoni il y aura des pasteurs qui vont prétendre maintenant de critiquer aussi les églises
faut faire attention. Parce que bateau, oui, ils vont abandonner la religion traditionnelle telle que vous le connaissez. D'ailleurs, basa banda qui ont aussi beau fungola misu, boko, bon, même mouvement oyo, oh, bateau, bah, se rebeller contre l'église, patati patata. Il y a du fond, une attitude, il y a masse, mais la main noire est là-dedans. Tokani, basa ko sakanande siko na ba émotion pe. Donc, bah, ça, le lokola bol baganini, okimimbula pour que kota na ibale. Tolanda nde na yebi te wapi siko eze bale christianisme to yebi to oyo bazo ko préparer le biso to ko yebaka avec le temps to kani and sonde bongo batana bazalaka right ceux qui ba moni que système au peuple tozo nyonga ba comprendre biso parce que it's about dès que ba moni que bobandi ko zo conscience la conscientisation de l'homme noir est une menace na système de ce monde boma tabokita yango bomoni esclave n'était pas permis ayeba kotanga parce qu'il fallait maintenir l'homme noir as la ignorant tozolanda so dès que l'homme noir a comme a conscience on change le système on va modifier le système bato bazaka toujours na ba plan na bango mise en place bayeli bino mouvement ba human rights obo benga kyoyo obo baki ba ko libérer bino ngana mona ka celle libération ba human rights ba sala bino ba libéraka bino de votre intelligence oui mais yo comparer l'homme congolais avec l'homme zaïrois yo comparer la femme congolaise et la femme zaïroise c'est deux peuples différents hein? Même na ba raisonnement toza différent so batango ba ko pesa bino libération bo bandeki ko senga wana Laurent yeli bino libération a libéré bino na ba intelligence mais ba libéré bino na makambo société parce que bozaka ka entre les mains de même système au bayela ka bino mobutu to landi hein kakande on vous a seulement libéré de l'intelligence sikoyo to avancer les mêmes gens là les Angela Merkel right na clique kabandi ya batunaye bayeli bino Chilombo ba pariner Chilombo ils ont aimé Chilombo tozonga tanan kaka na Bible na bino wana obo pretendaka kotanga Yesu apesa biso mwa flash aloba nini bakolingaka bino te po balingaka ngai te moi c'est que moi je sais aboy muto azalaka ya solo na molimo na Nzambe azalaka dans la minorité l'esprit qui est en train de contrôler ce monde ici là bakolinga mutu wana te yango bomoni batlokola ba Malcolm X had to go yango bomoni mutu lokola Patrice Lumumba devait être abattu yango bomoni Simon Kimbangu il fallait qu'il balongola ye yango moni Kimpamvita devrait être assassiné tolanda parce que ezaba noiro bazala menace na ba jeu ya système de ce monde soki bomoni eloba Malcolm X alobi soki bomoni negro oyo mindele balingi keba na negro wana he's a sellout ça c'est un nègre de la maison tolanda so quand ces globalistes bayeli bino mutu na bino wana au pouvoir oya zawana normalement comme j'ai dit atana catégorie ya B ya ba nègre yo baza ba nègre de la maison on leur donne du confort une fausse sens et autorité qu'ils n'ont pas en fait tolandi hein et leur travail c'est de continuer à maîtriser la masse. Parce que you can have esclave on a base de conscience. That you can have. But now to le nombre, c'est tel cas ratio. Le nombre y a peuple qu'on doit dominer est un grand nombre comparé na groupe wana ya ba nègre de la maison. Tolandi. So they can have et puis sa égalité na chiffre ya peuple où il fallait qu'il bango ba dominer. Tolandi hein parce que ceux qui bango basu conscience ça c'est une menace directement na establishment tokani so baye babandi ko sala bino excusez-moi on please excuse me baye babandi sala bino ba théâtre ndenge ba misana bino pe lokola milimo wana ya Deutéronome 28 ezaka kana kati na bino bolobi aza ya Nzambe po bozana être humain au satana kelaki me nan bolakisi biso yete bolobi arc-en-ciel bolobi alors eza signe outie pa ina Nzambe pour na ko confirmer Chilombo et vous savez l'ironie qui parle comme ça les soi-disant chrétiens qu'est-ce que arc-en-ciel a à voir avec appointment d'un leader nothing
C'est où dans la Bible c'est indiqué comme ça? Soit vous allez quand même respecter aussi ma kambotanga dans la Bible, ou bien vous ne le respectez pas. Arc-en-ciel est qui symbole qui selon la Bible pour se rappeler de ne plus inonder la terre la manière dont il l'avait fait. Il s'est repenti d'avoir détruit la terre. Tolanda, qu'est-ce que ça a à voir avec appointment Yabaroi? Ou bien il y a dans notre histoire moderne il y a un président. Rien à voir. Mais tellement groupe, surtout les chrétiens, vous le plus pire que la catégorie siwana. Papa msus kut na catégorie si bakoma kozota mwa mayele. Mais les chrétiens donc baza donc mawatro. Okomona babeti maboko balobi ezali signe nzamba pesi biso chilombaza aye. Mais au juste nzamba bino bobele la kazakana, il me semble que votre Dieu est un Dieu incapable. Oui oui. Parce que comment est-ce que ye Dieu ango na Bible? Ye mutazaki koya na barua na ye. Bino bozo yamba muto ba globaliste ba yeli bino. J'ai cru que Jésus wana loba qui laissait à César ce qui est à César. Que le système de globalistes, na système ensemble Israël et marchait ensemble était. Et tu peux qu'on marche ensemble était. C'est que why the heck muto yo aye par à travers l'appui, le système. Il y a le gouvernement de ce monde. Bino bolobio nzambende a pointier. Nzamba pointe bino présidente. Bino bozana président nzamba pesa ki bino. Oh. Bozana président ba globaliste ba pesa ki bino. Bozala kana président nzamba pesa ka bino te botika ka ba confusion volontaire bozala kana ngo wana. Hein? Ah. Tout le monde sait que Chilombo, comme tout bon démocrate Nakatia Congolais qui se respecte, ba globaliste, ba simba, ba human rights wana. Ça c'est la vérité. Nalingina le kanamwa parti musuele kinga n'esprit avana bosana. Ezali que l'histoire se répète toujours, hein. Na uti pe exemple ya bakoko na biso ndenge bakangama ki na Amerika ba koka ki sukozonga te. Bomoni vous les chrétiens oyo. Et je fais plus allusion à vos pasteurs et les chantres. Parce que Bango Bayebi vérité, bazo jouer le même rôle comme vos présidents là. Sauf Bango Baza Nangambi à religion. Ils sont même au lit avec le gouvernement là aussi. Baza accompagnateur. Il y a vision, il y a celui qui est comme Christ et son système. Voici ce qui va arriver. Une fois pour toutes. Ok. En réalité, voici ce qui est devant vous. La promesse de Dieu d'Israël envers Israël va s'accomplir. Africa, na totalité naye, Al-Kabulan, le jardin de Dieu, Obobengi Garden of Eden, hein? Notre Dieu va restaurer Africa, Al-Kabulan. Africa est quoi paraître être une très belle ville sur la montagne et c'est difficile pour l'atteindre, mais cause la kaka na continue si kezawana et cause la perception. Ba descendant na bino les chrétiens oyo, ba to ya copie ya mulimo ya comme Christ na ba membre gouvernement. Bomile la ka déjà libela. Bomi bombe la ka bambongo na bino déjà libela. Kutu bosa la ka pe ba recherche lokola baninga na bino ba mindele, bango ba okendo tala se ba ko ke na Mars, boluka ka déjà bisika bo okendo ko batama. Bomoni kaka bisika bokendo bomisa ba bomengo na bino na Europe na ba Amérique wana. Il viendra un temps, hein, quand Africa sera restaurée à sa place. Bana na bino bakokangama na Europe comme les esclaves. Total attaque bibliquement. Distance entre Israël et Égypte, la distance n'est pas grande. Vous n'allez pas me dire que le peuple hébreu baïbaka maïté, mais il y avait la rivière Nil, baïbaki maï. Mais ndengenin batikalaka jamais kozo esprit bakat saba kendokota na Israël na bino lokuta bolobaka. En fait, bakoko zo idana puisqu'ils étaient déjà na kati Israël. On est dans ce sujet mususu. Anyways, Tolanda. So, nzamba kwa endurcir mitema na bino. Oui oui. Baoyo expressement bozana cop na religion comme Christ oyo, et vos pasteurs et vos chantres, na government na bino oyo. Le Dieu d'Israël, quand il s'élève maintenant à endurcir mitema na bino, ya bana na bino, na makanis na bango, bakokangama kuna na Europe, misusu bakokangama tina kana na bino, bomoni kana oyo bobore vakawana,
hein? Place bokendaka ko se lamenter na mur de lamentation na bino imaginaire wana. Bana na bino bakokanga makuna, bakokanga na Europe, misusu bakokanga maso en Amérique. Bako se retrouvaka na esclavagisme encore. Bakoye bakapendenga kozonga lisusu na Afrika te. Pour eux, Africa apparaîtra comme une location sur la montagne. Bakozala ta na maela kokataka mer Méditerranée wana te. Nzamba kozipika bango maele nyonso wana. Et na terre wana étrangère ya banzambo na bino bo glorifiaka lelo wana, hein? Tangu pasi koleka bana na bino bako se souvenir na nzambe ya Israël. Nde tangu bako belelaka ye et puis tokotala makambo yango. Tokani, oui. Bo continuer kaka na ndenge boza wana botika te, hein? Le gouvernement à Congo, toyebi bino ke vous êtes au service ya ba globaliste. Ngai mamuluba ne pona ko no botika te bokoba. Na musala bozo sala bokoba. Tokani, bo continuer ko collaborer avec les gens qui tuent le peuple congolais. Makila kaka ba congolais kota na sama bele wana egangaka. Tolanda, mais bo keba. Bozo mona tabe clip sur le réseau liboso na biso awa. Ce qui bato boza na misa ko comprendre tel signe. Bo continuer kana mabe na bino, bo continuer en position na bino. Bana na bino bako luka kelongi na nzambe bakoko na biso. Mais ils le feront en captivité. Bana na bino bako partake na bénédiction ya Afrika te. Yango na baki bomilie la ka déjà libela. Bomilie la ka déjà. Bana na bino bako partake na bénédiction ya Afrika te. Israël ezali inheritance ya nzambe na biso. Tolanda. Et quand il va s'engager pour na restaurer biso. Tokane. Bana na bino bako participer na bonheur ya Afrika te. Bako se retrouver captif sur la terre étrangère ya banzambo yo bino bo glorifiaka. Bako kende ko glorifier ye kuna. Tolanda. Po histoire se répétaka a bongo. Lokola boza batumoko bo apprenaka kaka te. Boza, vous prétendez être les êtres humains, mais vous fonctionnez plus pire même que les animaux, hein? Les animaux, hein? Nzamba ko sepelisa kabino. Ce qui l'histoire ne vous a rien appris. Ce qui la manière dont l'homme noir s'est retrouvé dans la situation Oyo. On n'a toujours pas tiré la leçon là-dedans, hein? Nzambe ako bongis, donc ako sepelisa bino lisusu. C'est un Dieu plein d'amour. Ce que j'aime avec le Dieu d'Israël, il honore toujours la volonté de son peuple. En tout cas, ça, oui. Ce que Zalaki Nzamba honoraka volonté du peuple na été, nde bazwaka biso ba umbute. Tozolanda po alingaka boya kutu ke to se convertir te. Azanzambe a respecta ka opinion na biso. Bino bokangama na Nzambe na bino ya ba grec na ba romain na ba canaanite na ba edomite na ba glorifiaka botika yete. Mais bana na bino Nzamba ko sepelisa kabango. Et ça serait à votre compte. Kaka ndenge tolela ke bakoko na biso po baboya ka Nzambe. Tala malheur yaki. Bana na bino pe ba okende ko sala même discours. Ba ko sala lango na mabele ba paya. Tango pasi koleka bango. Ba ko belela Nzamba Israël ba ko lukaye. Tokani hein? Waneza message pour na bino botika te que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Que le pasteur qui est pédé continue à être pédé. Que les chantres qui sont les pédés qui aiment sodomiser les gens continuent à causer la Sodome et Gomorrah na yo. Que le gouvernement qui est là pour voler l'argent, faire souffrir le peuple congolais, botikate. Paul Kagame pe, yo pe kotikate. Que celui qui fait le mal continue à causer la mabe. Les églises, bino kutubo banga na bino te, bino jugement zakanango déjà prononcé. Donc ça ne sert à rien kutubo luka bobongo na bino. Boyebi peut déjà sort na bino. Donc continuer na nzela na bino. Ba oyo ndambu bozo ko comprendre, hein? Bobele la Nzambe bakoko na bino. Koko na bino c'est Israël. Vous êtes Israël. Et chaque fois il a toujours dit que nazali Nzambe bakoko na bino. Botombe na piège ya bato te mindele ba ebsaka bango bakoko na bino bazaba ndoki. Nzamba bakoko na bino azalaki Nzamba malamu te et blabla o ya bango nda azalaki bien. Uta bandimela kasi Nzamba yango ya bango wana. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme victoire et tout? Asalilo wango nini? Nothing. Parce que azalaki Nzamba na bango te. Tolanda,
Israel c'est nous. Nzambe wana ya bakoko na biso ba Israeli bango wana. Apesaki Afrika, apesaki bakoko na biso en possession. Tokani bo participer na ba fête na bango diabolique ote. Donc au Noël, au Nouvel An, au ba Pâques na bango akendo salaka ba hommage na Ishitar na bango. Biso ezekila, on n'est pas supposé ya kokende kosala ba fête wana ba païen en train de payer hommage na banzambe ya ba grec na ba romain oyo. Ata ya Yezu wana lobaka laissa à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tolanda Ishitar na ba Janus wana baza makambo ba César. Ngai na bino toza bato ba César awate. Koko na bisa utaka na vampire romain te, tozolanda biso toza na ngambu ya Israel. So nzambo na biso ne se mélange pas na nzambe ya ba grec na ba romain, basanganaka te, bayokanaka kutu te. Nabi Yesu ye moko sur la terre des hommes, ce que tokeka na Nouveau Testament. Bomonaki azokende kote ya akende kote ya Roi Herod, akende kote ya Ponce Pilate, akende kote ya empire azalaki wana à l'époque, empereur, ateya mubango te? Non. Tozolanda, parce que c'est deux systèmes différents et se mélangeaka te. Tolanda, so naibi ke bayelaka biso piège oyo ezalaki kokufa mpona biso nyonso mpona babenda surtout bayuma d'esprit bakota na religion na bango wana sous prétexte ke bayambi Yezu wana eke akopesa bango lobiko na vie. C'était une piège. Kasi l'antichrist est une de ses caractéristiques aza ruisé, n'est-ce pas? Voilà. So, mais vous les vrais Israël bozoko kangai. Nzamba bakoko na biso a permetaka biso tokende ko se soumettre sous l'ordre spirituel ya nzamba ba étranger te. Bakoko na biso basalaka erreur wana. Vous avez vu les conséquences. Balobaka, un peuple qui néglige son histoire est un peuple destiné na ruine. Tokani même il y a un Ancien Testament, combien de fois ils Moses, même Joshua, bazoli ko interpeller biso, tobo sananzambe bakoko na biso te. Na bisika utaka na biso, tia mema biso na Israël. Tokani, so bozongela nzambe bakoko na biso. Tozolanda, bobo sanaka pendant longtemps. Tozongela ye. Encore une fois, beaucoup na jeu ya cette religion ya comme Christ oyo te. Cette religion oyo ya comme Christ oyo, antichrist oyo, na government oyo lelo corrompu. Système wana makambo n'a rien à voir avec Dieu d'Israël. Tolanda, le temps viendra. Akopesa kabiso boanya et akopesa kabiso un leader oyo ye aponi. Tolanda, et ce leader là akozala na allegiance envers ces dieux là et envers le peuple. Tolanda, ba leader bazana ba allegiance na bango avec les impérialistes parce que baza bato ba impérialiste ba ilaka biso na mutu ya mboka. Tolandi bazana ba benediction ba koko kutu chiro monenga zana ta ba koko bazitara kama kamna yete. Ya kota buchanda ba mindele. Tolanda, yango bomoni na ye na mwasi na ye babele la kaka Yezu na bangwana comme Christ. Parce qu'en fait, le Bouchanda Mindele ba utilisa christianisme ya lokuta comme couverture. Si bino bofanda kana bamboka ba Mindele, beaucoup de pasteurs blancs sont des frères maçons, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de pasteurs blancs sont des roses chrétiens, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce bazana na Israël kuna culte muneno yo kabala. Tolandi, mais pendant la journée, ils prétendent d'être juifs israélites, mais bazabatu ya kabala wana. Tokani, so cette religion ici là vous voyez n'est que une couverture. Tolandi kende kokuta na bango na butu par okuta bango na ba lodge, ba réunion, ba lati ba robe na bango na ba mizipiki bazo sala ba bango na bango basala kawana. Tolandi voilà. Nzambe tangu ya ponaka roa na ye mokonzi. Azoko oindre ye na misu ya batu. Eza makambu mokonzi akendaka ba réunion moko secrète na groupe batu moko boye ba minde pelaka te kaka tu ba bougie moko bo bazipiki mitu bilongi nyonso batieli batu étoile soki pe étoile ba kosela David makambu zalaka nango pe étoile ya David te batieli batu étoile na katikati ya ba cercle na bangwana bazoko sala ba vocation na bango babelaka ka ba Ezekiel kasi nani esprit ezoko renye de minaka batoyo ti
tolanda e makambo na biso te. Mais na beleli lisusu na bino bao boza illuminer, faut bozala na discernement. Bato yo bayebi que peuple abandi ko fungola miso en gros hein, et que peuple abandi ko comprendre bango. Mais bango pe baza peu près ya kotika pouvoir te et le contrôle du monde te. Tolanda. So ce qu'ils vont faire na utikoloba, ils vont donner l'apparence de anéantir certains systèmes, mais en fait kozala kaka bango, ba bongoli kaka nde kazaka. Même l'église telle que vous la connaissez, elle va prétendre de faire marche en arrière, comme si bazongeli sikoli loba nzambe, tout ça les ali po na ko fente bino. Tolanda, ezaka ba théâtre. Na ebandeli pa babandaka bongoti. Na ebandeli babandaka comme si bayaki kote ya batu bobangi nzambe, patati patata, tango baganyaki ba ami ya batu. Ils ont montré leur vrai agenda. Tokani, voilà. So, parce que au cause à la nzamba Israël te, et puis tu es au lit avec le government de ce monde. C'est deux systèmes qui ne se mélangent pas. Tolanda, Tokani, même Yezu tango alobi mon royaume n'est pas de ce monde. Bon, ba chrétien ko ba zaka pe mayele mingi te ba on ba comprendre makam kaka à travers monde ya zoloba parce que on doit établir c'est quoi monde d'abord. Tolandi hein. Monde ezayo nga ye, c'est ça le monde. Tokani. Tant que tout le monde va bien. Tolandi hein. So it's singular. Normalement, c'est ça la vraie sens ya monde ango everybody. Tokani. La question faisons que la biso, il y a combien de terres? Tolanda. Of course, il y a multiples terres aussi. Tolandi. C'est comme Tolababoy. Liwa. Carrément, esa transformation, n'est-ce pas? Tu continues à exister, sauf que dans une autre terre, au biso batu physique, tozo mona te. Mais la vie n'a pas cessé d'exister. C'est une transformation. So, ce qui te il va établir la nouvelle terre. Et ça carrément la transformation. Mais tu reconnaître ce que nous voyons. Il y aura des montagnes, il y aura des vallées, il y aura des océans, il y aura les nuages. Sauf que makamba ma bendenge to yebeli ango na plein oyo et kozala facteur T. Tokani. Mais Baby batonza mba pesa grâce ya basala ki lokola bakufi et puis bazongi nanga pe na pesa kino témoignage nanga ino ceux qui botali leur témoignage à la mindele batu moindo même le docteur il y a eu aussi un docteur qui était ngaka katsa il a vu ce qu'il a vu c'est que tout le monde la majorité de temps en temps kozana baskiver moko baka ko epsa bato akufaki ba memia na lufelo amoni satan bullshit. Majorité à Batebele, ba décrire kanine. D'abord, l'expérience était seulement comme un sommeil. Tolanda. Et à la mutoyo a flatlined na salle opération, right? Okomona bazolo bake tanga bimi na nzoto na zo mona ndenge ba docteur na ba infirmière bazo bunda na ko réanimer ye. He sees them. Mais bango ba mona ndenge azo mona la bangote. Tolanda. La conscience a quitté le corps. Et puis, Mingi Baoyo Bakenda, moi, quelques étapes en avance, ils racontent quoi? Qu'ils ont vu leurs anciens, Teresa la papa nayo, maman nayo, koko nayo, quelqu'un que toi tu connais, oko reconnaître kaye, aye koyambayo, right? Nakaba tumsusu, apprécier tournage, ce qui peut nini, mais malheureusement, si malangwa ko episo qui est bon, tonton na ne ko kite zonga. Donc, moi, teaser nayo, hein? Mais ce souper à ta, comment tu vas mais tu vois, tu as une vision. Mais c'est que tous ces gens-là décrivent quand même, ils voient l'image d'une terre, mais une très belle terre. So, okomona kandenge tomona sur notre terre, waba, banzete, valleys, everything. Tozolanda. And then okomona mutaye ko regagner vie na yawa sur la terre à reprendre. So on peut dire que nanga moko pe na betra gimno témoignage makamwe comme la kinga di sali jeune na ngana tambola peut 2 ans passé wana. So naza parmi batona qui sont convaincus que
Quand la transformation arrive, right, nous abandonnons seulement ce corps physique, mais nous continuons à vivre. Et si Kawane a toujours une terre, mais ce n'est pas cette terre ici. Tolanda, voilà. So, c'est cette terre-là. Et puis, il y a aussi un sentiment que tous ces gens-là donnent. Balobakanin, sensation, il y a paix. Hein? Et ça a un sentiment mokoboye, really of peace, qui te prend. Donc, aux autres, ça cauchemar, te, et ça, événement, ko bank, ça n'ango yote, il y a une paix là, Tolanda. So, I believe que cette plane physique ndenge toyebeli yango, la transformation prendra lieu et la terre, cette nouvelle terre, kaka nde mutu eko se manifester tokozala tozo vivre nde na terre wana. Ce qui m'a comme ko ba make any sense. If not, bosala ka fort. Tolanda. So, Yesu tangazo baki, il n'est pas, son royaume n'est pas de ce monde. Il parle de monde ya plein oyo avec ce système ici courant. Parce que c'est ce système qui était là en place quand lui aussi il a marché la terre, n'est-ce pas, selon la Bible. So, il est en train de dire que na present état des affaires, ça, ce n'est pas son royaume. Toyokani, hein? Voilà. So, c'est ce que ça veut dire. Ndenazali kobenga, si tu n'abino yo, vous avez été bénis. Il y a comprendre makambata Bible, pezoloba, ebele lipe likambaba eli, hein? Élu, bobaka élu. Faut faire attention parce que vous avez un risque à kokwisa na ba piège. Bato yo bako modifier leur religion pour regagner les sous confiance ya bato. Tolanda et le col à la nature humaine tobosa na kamakambunoki. Les gens vont oublier que ce même système hier ba prétendaka côté ya biso nzambe, plus tard ba lakisaka biso leur vraie nature. Et tant que le système a changé, de bon bako sala bako morph bako bakaloka bakameleyan bako morph na ba présenter biso version et religion chrétienne que nous voulons entendre. Et ils vont prétendre à kozonge la côté yaka le principe de Dieu. Boke banabango. Nyonso nezaka ba théâtre kaka ndenge basalaka na ancien temps pour gagner la masse, ils vont refaire le même jeu. Tokani. Et système de gouvernement, quand ils vont seulement changer l'ordre mondial. So, il faut vraiment, nazali en fait, koloba, discernement. Bon, bozolandanga, ceux qui n'ont pas ça, fungola yo miso, en profitent de cet privilège-là. Maintiens-toi en état de prière, kokoi samana ba piège te. Tozolanda, parce que na mikolo ezali koya tokozala biso nyonso tu piégé. Tokani ba yebi frustration ya masse. Bazoye ba complainte ya masse. Mais ce sont les cauchemars que eux-mêmes ils ont créés aussi. Mais ces gens-là vont faire comme si ba comme deux groupes. Il y aura un groupe comme bimsaloko là. Baza contre ba eki ko tromper mokili. Mais en fait bazaka ke loko moko. Tolanda. So il faut des kozale kenge. Et ce qui est triste aussi pour moi, avec surtout la race noire, je vois les gens comme le Puff Daddy, je vois les gens comme le Tyler Perry, comme nos chantres chrétiens, Mike Kalamba et les autres. Ce qui est triste, c'est que bato yo, bakoti tellement d'esprit à mokilio yo, on les utilise pour détruire leurs propres frères et sœurs. Tolanda, mais bota la Puff Daddy. Majorité bato ya victimize, eza bande kone ba noir. Mais au sommet ya music industry, eza ba faux juifs fondé ba contrôlaka music industry, n'est-ce pas? So regardez-moi ces faux juifs ici. Bazu l'homme noir ba élevé. Mais na position comme condition, rôle na ye, ezali a participer na ko baby sabande konaye. Aujourd'hui, ce n'est plus l'homme blanc
qui détruit l'homme noir. Aujourd'hui, c'est maintenant un homme noir qui détruit son frère. Mais quand nous parlons de Congo, tant même tu critiques les chrétiens bazalaka maele te, nani muta prêcher bango? Bino bomoni mundele muta prêcher bango? Ce sont les pasteurs et les chanteurs congolais, les noirs comme vous et moi, qui sont au lit avec le système de ce monde. Il suffit à s'enrichir. Mais on contribue à bébisa bande konaye. Et c'est vraiment triste. Yango bomoni batongeli bino ba église ce qui peut combien dans chaque avenue pour nakaka ko endormir bande kona bango moko. En complicité avec le gouvernement, ça arrange le gouvernement que le peuple puisse être endormi. Nauti koloba que la conscientisation des esclaves est une menace aux maîtres blancs. Teokani, hein? Voilà. Il ne saura pas faire face na nombre ya banoir nyosona base de conscience et cause à la chute na ye. Te l'as non? So, pour y maintenir sens ya dominance, ils doivent maintenir l'esclave toujours n'état en esclavagisme. Tokani. Et comme je dis, c'est triste que biso banoir nde mutu tokoma ba pion entre le système na bandeko na biso. Mais likambute, the judgment is coming. Le jour des jugements zokoya. Eloko nyonso zaka ne bandeli, eloko nyonso zaka na suka. Yango na pesi le chantre chrétien et le pasteur chrétien et le gouvernement na pesi bino conseil gratuit. Tala mundele oyo ayelaka biso Bible. Azane mayele abandi kokende kolukaka soka ko kimela na Mars. Po bayebi biyo mezo ya. Tolanda e bango pe batalaka pa astrologie. Bayebi ko reconnaître, bayebi ko sala ba projection de bayebi ko reconnaître ba saison. Bayebi WhatsApp, toi na saison nini. Bayebi yango très très bien. Yango bomoni bazoluka pe ba créer ba panique na masse, hein? Tout d'un coup CNN baye. Au gouvernement américain comme qu'on reconnaître qu'il y a des extraterrestres, basala ka activité, contact salami entre les extraterrestres. Bango na bandoki be biso na ba extraterrestres to landa. Je pense que moi nungu nezali pe kapona ko créer panique na kati ya bato. Les extraterrestres ndenge babengaka bango eza ebandaki kala. Gouvernement américain cachait cette information là. Ezaki classified. Tokani. So botuninga qui sont ces extraterrestres ngana kolobeza bakoko na bango bauta na Mars wana. Got nothing to do with us. Bisoto bongo bomona ka banwar bomona ka ba extraterrestre. Sikondeni bisoto mona ka bango te ka bango mindele wana. Bayebaneza bakoko na bango baka ko visiter bango. Tolanda. So nde bomoni mundela zoko bundana. Aluka esika nini akokimaka. Tolanda po bayebi déjà qu'ils doivent abandonner la planète Terre. Oui oui. En fait, c'est ça la vérité. Pourquoi bazoluka kotala s'ils peuvent coloniser Mars? Kaka nabaki l'histoire se répète toujours. Tolanda bazoko luka place ya kokende parce qu'ils doivent abandonner la terre. The judgment is coming. Tokani. Siko quant à vous les politiciens congolais et vos églises, bokenda ta ko négocier na sia atikela bino ata authentika. Bobanda kata déjà ko sala moi akuna na vamani kuna boko kate. Mais bomeka yango ya boluka ka déjà bisika pe boko kimela. Hein? Parce que bon, boko kana bino pe ko échapper jugement ngo pété. Là je suis en train de plaisanter. Et bon monde là comme na Mars, no they're not going to. Non. Nyonso ko salama bakomona yango. Le système sera démolis devant leurs yeux. Bako, parce que il faut makambo sala maka bongo. Tolanda, ils vont témoigner l'élévation de l'Afrique. Bako mona lonka kana terawa. Parce que bakena Mars is come on. Tozana bango kakao. Bako mona nyonstwana. Tolandia. Nde makambo zo katsaka bango pongi na butu. Et puis pendant que bino bolali na kidiba na banza bosibo yoki banungu que ONU est en train de planifier de comploter contre l'Afrique. Je pense que bosibo yoki angoti. Vos présidents oyo baye bien ki ango depuis Tolanda bazawana en tout cas. Well, il y a un complot il y a ONU contre l'Afrique. Bofungola ka déjà mis sur libella. Oui. Bato baza désespéré. Tokani
po bayebi les cieux ont parlé tolanda so bazoluka partout moyen bakimela wapi bameki kotonga biloko na bango kuna kota baatlantika place osia ya permetaka civil ezaka sia na gouvernement armée américaine the Pentagon I think bapermetaka bacivil bakoma kote wana ya atlantika te c'est un endroit très très protégé et il y a trop des activités ceux qui peuvent extraterrestres na bango et le gouvernement américain tolanda so bato bayebi toza na saison nini bayebi yango so baza na état ya désespération they're trying comme je dis à mon avis je ne pense pas qu'ils bako réussir na ko échapper na Mars non parce qu'ils doivent aussi payer leur karma ils doivent le payer sur cette terre quand même bango banyokola ki mutu mwindu na Mars banyokola libiso na terre il faut bafutela ngo kaka na terre mais je pense que à la base panique wana bozomona bazoko lukaka bango tu botala bango même la Chine même Russia tolingaka Russia bango tu wana komona ko batie ba drapeau na lune bakomi ko luka basala boy baza kutu na ba secteur na lune basi ba réclamer na I don't know quelle est la différence aux ala na lune aux ala sur la terre avanga le clou okozo échapper le gonine dernièrement na monia wa ba japonais bauti ko sala mama na libulu sikoyo bazotondisa ngo na mai ceux qui n'alandi bien boye ba japonais bazana ba mayele moko zomona kaka c'est inspiré par les êtres qui viennent de d'autres planètes là à partir de wana bakoka ko contrôler tout l'univers something like that mais posez-vous la question pourquoi bato yo bazalaka trop obsédés na tout ce qui est au-delà de la terre tolanda pour d'abord, baza pe originaire pas à terre. On commence d'abord aussi par là. Et la deuxième chose, basi bayebi bioma ezoya. Maintenant, quand on dit bioma ezoya, on ne ko lobby le 5 avril de yomekoya. Non. Mais ezoya, c'est devant nous. And ndobo moni panique wana bazoko lukaka comment ba conquérir l'espace, ba kende wapi parce que bazo luka ba échapper cette terre. Dans yo chantre congolo kende ko kota na biloko batuana. Kasineta mbako lekso ko zalaka ka mutu muindoti. C'est que ba memyo kuna na Mars. Modèle ba ko sala ko esclavagisme kuna droit de l'homme ko zalate. Po bango moko ka mutu ba créer ka pe onu angoti. Tala bien. Bango ka mutu ba sala ka ba colonisation. Kaka bango pe lisusu ba établisaka ONU sous prétexte droit de l'homme. Tolanda, voilà. Ce que ONU salamaka quand mutu mwindo alia frappe combien de siècles avant ba ko sala ONU. Ndenge moko pe bolanda landa batoyo. Soki ba ko réussir comme mabino kuna na Mars. Boko liana no mutu tu na bino ata 5 siècles avant que kuna pe ba sala siko ya bango version ya United Nations. Mais boko zala nanu bo betamina nous sérieusement. Donc mais na banza boza priorité pour la pour na bango pour le moment non. Ba kenna nous s'ils vont réussir à le faire. Ba bongi si leur espace then ba kozonga ba ko toka bino yo spirituellement boza ya bango. Ba ko toka bino ba kena bango ba kena bino. Et puis Nzambe ya Israël a ko permettre ba toka bino ba kena bino. Oui a ko permettre yango. Kasi bosi boza la ki chouette. Bo pona déjà compte. Alors bande ko nangai ezalenga mamluba donc boza spirituel boza la ekenge tirez attention na le signe tout autour de nous beaucoup isamate parce que le système ya comme Christ va tenter encore ya ko séduire les sous l'humanité bako bongola kazaka mukie seule manière au échapper système wana soko za na discernement tokani do bomme ka kolobate que maintenant que ba reconnaître leur tort bazongi à la raison OK tozongi l'église don't do that ezaka ka ke ba prétendre ko changer pour ba gagner sikoyo confiance même ya ba élu tokani yap pour ba chrétien on coûte basi ba le conquérir déjà bango ces chrétiens ici ne représentent aucune menace na bango their problem ezali ba élu
o batikali nanu kaka en train d'intercéder. C'est votre présence nezo tia bango pe moi mal à l'aise. Tokani, hein? And so, ils vont tenter yako changer kazaka, mais bakozala bazali ko target maintenant bino. Tokani, nde na bike fo bozala na discernement kangama na nzambe ya Israël. Tokani, kozala mutema dugu dugu te, ata ba présenter au matériel te. Mukio nzamba permettre ozala nango, wana nde ya yo olobi merci Seigneur. Tokani, ce que ça $50, olobi kaka merci Seigneur. Kokende ko luka ba million na bango tende sika okende ko kwisa mana ba piège na bango. Tolanda tika bango basala makam na bango nde bazo sala na ba panique ngara mona fanda kawa na zo seka na ngaka. Oui. J'aime comment na bango nde bazana ba panique baza à l'aise te. Baza très mal à l'aise. Oui. NASA est sous pression énorme par le gouvernement américain. Pour na bayela biso, bayela bango résultat makambi ya Mars. Oui. Balala kate bato baza, donc baza na inquiétude ko sakanate. Leur plan B, bomoni kuna na Antarctica, et sika balinga kate civil bakoma, plan B ezali les gens qui contrôlent ce monde. Donc les Soros, les Rothschild, batoana, bake kimela na mabulu na bango batonga kuna na Antarctica. Oui, wana ezakandura na bango échappement au cas où bakoki ko échappe ko escape la terre te avant biomeya. So nde bongo batona ba bon et puis baza bato secret, hein. Oui, bazo travailler sur leur projet là. Le ba baza lokola biso te baganga ka fanfare te. Bo boye bisi boye bi carton ticket un endroit avec des activités très très suspectes. Eza ba préparatif na bango basalaka. Ok, bande konangeza lenga mamuluba. I love you all.